Anniversaire ya Mama Kiakia. Le 10 septembre. Oh là 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 là. Ngako tusiko na zato za na mongo kongwawa. Sangolo pour le 10 septembre. Ubusani ndenge nini mukolo munene boye. Le 10 septembre oyo. Non en 9 utamfu mukimbango asala ki masakoli pe losambo na mboka sana. Tobalola nanu misu boye. Eza nani oyo ya 1921? Ingeta! Soki balingi babika samba ngulako. Kimbangu azalaka ya bayindo nyonso. Biso na mongo Kongo tosangisi bayindo nyonso. Bandeko mingi bilenge, ba étudiant, bino nyonso, ba pasteur, ba homme politique, équipé mutute, bino nyonso Fumu Kimbangu azala posa na bino. Oya ebele mongo Kongo. Ateka maboko boye mongo Kongo azozela bino. Fumu Kimbangu azozela bino tata mama elenge. Jeudi kaka oyo na 9h30. Pona kokundu na bongo eleki bongo non na 9 ans uta wapi Fumu Kimbangu na mboka sanda asalaki masakoli pe asalaki losambo na tina ekolela pasi ya bayindo eme tata ke likona se. Papa, maman, jeunes et vieux, la religion africaine Vutuka Fumu Kimbangu vous invite à une grande manifestation qu'elle organise ce jeudi 10 septembre à l'occasion du 99e anniversaire de la commémoration de la prophétie de Fumu Kimbangu qui a été dite le 10 septembre 1921 avant son arrestation le 12 septembre 1921. Sur ce, la religion africaine vous invite à prendre part à cette grande manifestation. Sans tendance, nous invitons toutes les églises ainsi que tous les Bangunza venez par à cette manifestation. Nous vous attendons tous, venez, car ceci vous concerne. Total l'église, total la l'opposto, Sorozaka Moyindo, Yaka awa na mongo Kongo. Adresse est simple pour la Koko Mawana. Oye, otuni entrée à Matadimayo village. Ce qui au koti, otuni kaka are vuvamu, tope, kilongo ya yamba Fumu Kimbangu mongo Kongo vuvamu. Bayindo baso ya singa wana baibi yango. Nde bakolakisa yo tokozala. Tozozela bino na maboko ya kofungwama. Tosouhaite déjà bino boye ibolamu bayindo baso na mokolo ya le 10 septembre na 9h30. Oya ebele po mokolo wana eza bayindo nyonso moko te kotikala. Samba ngulako.